Bonsoir la famille, ici chez Elom Sisiniati. Welcome back na chaîne Nabino multi-info et polémique classe. Héritier Watanabe est l'artiste Ferre Gola. Tension et zabiété. Après stade de Marty, il y a Ferre et Botiba confusion partout. D'abord Ferre à Coton de Sate, Ferre à Silla, côté héritier à Joie et Place Naye. Tout a été dit, certaines qui même faire égale la chancité. Mais à la veille, il y a événement, chose et les cas, bisomo autocomprenate. Ce qui était fait, c'est déjà le passé. Fali disait la jalousie, c'est un petit défaut. Je me rappelle jalousie, Marc Eouz Azalaga na yango pour na Fali. Parce que Fali, les profs, il y a pas plein. Et Faire moi na mawa batuatika qui est mais les jours là faire à ça là exploit moko extraordinaire stade plein qui mani akamwa qui mani azomona neti ke akoma kaka mwasi ya Ferre donc yaza kondimate depuis makambo bana makambo musique na beta ba place à boete ba sala boete mais Congo tombolier lisusu donc a telemi ba yemi nzembo na bango ya na Ferre ezalaki toko simoko na ndenga kosakana te batiki histoire epesi makambo ndenge pesa episi pi respect na kati ya kna ya Ferre Gola. La jalousie c'est un petit défaut ndenge balobaka surtout na ba famille au moins nos ndeko na yo vraiment moi na papa na yo mais yé wana ndendo ki ya famille yé wana ne mudaza obundiso ça fait mal aux autres au moins na papa na ngai il fallait appuyer nga mais appuyer yo te et la guerre yé na kati ya famille ba famille kabwana ka ndengo wana pe ba papa mosusu mo na papa mayele te akaboli bana bakabwani. Chichi, el niño del mundo, el magnífico, el fenómeno, el excelentísimo, el famosísimo, el bellísimo, el toreador, el cantador, el matador, el rey mago, Trita motherfucker hustler. Papa nyonso alingaka mwana yazwa me bana mususu babotama pe bazana baba na bitike ba papa bazate bakola bango moko makambo isalama esimba ndenge simba ba papa mususu bazali azape na bana na ye azoko apuye bana na azopesa pe bana na ye makambo ata na mwana zwe loko po makanyo yake mais mwana zana ba devoir il faut remplir na kati ya société zali na ba dirigeant ndenge za kokuta na pe yo zaki na papa mais na kati ya société kuta na mutu moko zana papa de mais ye mutaza mokonza za okonza bino ye mutazo pese bino ba misala fo sala musala ndenge kende fo sala boyo sala bozong sapo ndenge ba devoir ezo pesa masiko ndenge tozo tala na kati ya muziki ozo mona mwana etika komi ko pesa bato bazana ba papa ba devoir il faut bo remplir ba devoir ndenge tozo lo ba awa ke devoir liboso ba pesa ke zaki stade de Marty bisono sto ebi ndenge ni masola stade de Marty ezo kende mais côté mususu ba papa mususu batali ke non biso to na code ya famille code ya o photo tikela ngo mutenteli ba pesi code yana epa ya mwana tala mwana oyo yo zwa code ya oyo po makambo ekene po yo na société tam susu okoleka mwana tike wana yo luzwa makambo epusana ndenge masole ezokende. Quoi qu'il en soit dans la société, mais papa bazalaka toujours akotika la toujours papa quand ba devoir ezopesa mabana bazozonga na ndako bazo papa tozana mo professeur moko kuna zopesa ba devoir moko ba devoir on est trop difficile tozokoka kosala ngote boye kutu mwana wana za mwana tika zoyokela batuma wate ba devoir na eleki makasi et Werenson akokaki ta moni vraiment que mwana za kolela bon il faut na aider mwana oyo pona ba devoir oyo pour à remplir yango pour ba devoir c'est là qui déjà fait il faut ba remplir pour batu bazoko zela il faut tout juger ba devoir Rwanda
et to mona kia wa ndenge ni wera so na fungoli maboko apesi héritier maboko apesi héritier makambo et bantaba ba transaction batame pesa maki que héritier une code ya famille héritier qu'il faut défendre à remplir mutaliboso devoir wana totala devoir wana kozala remplir ndenge nini batu baza kozela basukola les jours wana bakenda boy na jour ya devoir bo héritier ça l'examen boy azwa 2 sur 10 azonga boy ebi que papa soni wana papa aboyi ko ya mamwana et puis si confusion andako abenga ba papa kulutu baboya ko yamba ba papa leki balobiki oyoki sibiso soni héritier tikali na soni na wana to yebi ndeni ni sukaka te. Mi balé aye faire rigola il fallait remplir stade bisonyos to monaki nengeni esalamaki a stade ba former la bengisi batu bacheba maboko en tout cas ça là qu'il fallait ça là et ça là mi makambeke bien et concerne les cas qui kitoko il fallait tout corriger nenge ka makambeke ndaki batu ba yedaki ndenge masole ki ndaki batu vraiment ba pese ki maboko mais mboko mobimba balinga ko pese maboko te azanga ki batu mais bato ya mukia zaki na bango basali o il fallait salama et ça minenge lekaki bisonyos to ebi ndenge ni résultat pese ki résultat mora kitoko bato ba sepeli et matisi mwana komisiko isu na valeur mais boyo kasiko pa eneni makambo ekoti jalousie ekoti na kati ya famille kabwani papa sera nini de la forêt andini bana wenge bandini atikali na kodi ya wenge kodi ya wenge kodi ya bana ba kodi ya okay to pete mamu kodi kini ba wala boko c'est quand même compliqué dia ekimi yena maboko donc na minute on ko déjà et pas à faire gola d'après bangom d'après Muzeki Ndungu azo sepela po asala musala kitoko biso nos toza témoin vraiment ce que mutasali musala il faut qu'on dimaye asali musala basala les faire gola musala kitoko stade sogli batu bayaki eza bien mais pesi moi jalousie et botami na kati ya clan et jalousie on est comme ko lakisama na bibi zaleli ndenge zala kana clan na bakino ke boza na kati ya famille mais mbana mususu ndeko na yo malinga kayo te ndeko nazo bundisa yo ndeko na yo vraiment utala o mwana papa na ngai vala changa maboko mais mwana papa na yo azokumisa voisin mwana papa na azokumisa batanda ko mususu c'est comme ça zalaka et mwana papa na yo akomisi ko kozwa ba travailleur na yo bakoma ko travailler pa na ye ndenge makambo tozo mona siko ke héritier rage leki akomi kozwa batafere po bato basela ki faire marketing tellement stade RSI héritier comme suko kozwa bango akomisa bango batu na ye ndenge tozomona balite ya kanda ba video yango tolanda video boyo qualité ya kanda alongo siko pa affaire akome pa héritier watanabe wana tu ezanini. Mesdames et messieurs, en exclusivité le 16 juillet à Bakongo avec héritier Watanabe. Le 16 juillet bampanya munu ya Bakongo bampanya munu ya Congo Central ngeyevwandaka na Nzanza ngeyevwandaka na Kinkanda ngeke na Kazangulu na Mbanzangungu na Kisantu na Boma na Mwanda mpanja betu héritier Wata moto na tembe gogani amebokila betu nyonso tokuta na le 16 juillet oyo na stade ya Matadi mpanja betu héritier Wata anike na bula miziki panja betu héritier Wata anike na bula miziki héritier Wata moto na tembe gogan muke mpangi ya Bakongo muke ngwankanti di mwana ntemi muke vwanda muke tala miziki na nge le 16 juillet bapanya munu ya Congo Central betu nyoso tokuta Zonga pour la soirée. Le petit Santa à Paris. Black Saya, Luka Moko, Mokondi. Tala voiture na ngai. Tikangai na fere na nga. Moto tate, moto ako. Kadi motola, biso to finga bino. To finga bino te. Bino mono mifi, bo mifi ngana. Merci. Quel le niveau de bino isute? Quelque chose la côte des dollars. Le Cabo Fort. Ma petit on a promis muto sana. Qui peut bino,
Bwana niveau la biso te. C'est gola soko linga swana. Aswana na Beto John. Ah oui, hein. Akoswana na ba Elvis Presley. Ah oui. Aswana na famille Kardashian. Ah oui, hein. Akoswana na ba Puff Daddy. Yote petit. Owele la ka. Petit Merci beaucoup. Ce qui est fait est déjà fait, c'est déjà le passé. Basombeli e mutuka azo sepela na mutuka po asalaki promotion qui togo pa ya faire rigola. Héritier Watanabe a joué déjà l'ité ya kanda bandi promotion pa ya Héritier Watanabe. Est-ce que Héritier Watanabe a recommandé un niveau ya kosombela l'ité ya kanda mutuka? Ah, wana eza question mark bino bo répondre soki bo boni ndenge ni makambo ezokende. Na côté mosusu na yusio mwana mbale wa Zambanga danze. Alobi pe lizuzu ke soka kuta na gisinzo ya konyata ye. Ah, en tout cas, les polémiques ont continué. Donc, bino moko bo pesa ba réponse na moi ba question mosuto ko bakisa wana azo se payer na voiture na ye moninga soka zui, il faut qu'on applaudir. Donc moi mon sala sali et pesier moi makambo, c'est déjà tokos. À suivre, to comme na rubrique ya Susima. Maniki, dégâts tout Manuka, dégâts tout après ta voiture, Munduki Karabé. Maman Agnès Chinande, Nadash Bomai, la petite pote, maman la